production nanga awa na Luanda ezala ya boîte to ezala ya monene tant que ba condition eza respecté makambo nyonso eza carré c'est la même chose. Vraiment eza cash azombo na donc anima ko douter aya areka betara musique Dasso et Soucha Dasso on les a babilo regoya donc on peut savoir sur habiter pour pas venir dans cinq première production nga moko yango na dosala vraiment na koyo sebino ka bocha mo oreille bocha misu na makambo na ina bando sala mais na epi que na sala ngo vraiment très bien bozala décidé kolekana ba groupe oh yebani c'est bien. Mais il y a aussi maintenant possibilité car on a confiance na moi discipline na yo au bandelo qu'on a de 0,5 et parce que kabelo naï somo na ni kabelo bo mona kina biso et ça coûte bande de côté vous on a donc bon parce que bana kwa ba carte kwa kabelo wa be chopi pour trouver ka musique na ba mayele so que ta la émission nanga moko au penza na même makambo likolo peut-être je peux te comprendre. Et surtout, nous allons poser leader. Nous allons acheter dans nos autres mais Aza leader 100%. Autre l'autre dans d'autres, puis on va tourner dans Bangola. Serge Tata a illustré en live. Jour Borogake, toujours à Kobeta Soussou, dans espace ouvert, toujours grâce à mon vieux Tata Kibokolo. Wanande Boko s'attendre que Nakoya na équipe Mobimba. Nazarana on appelle Liboso. Comme on a eu qui beaucoup le club. Donc on a bota liboso, tellement la liga ke mingi, na pesa ke cadeau ya première production nanga. Na difficulté à kotala, ndenge boy media na biso soki oza petit, mutu nyonso alinga kaka a aider ko kita oli a aider ko mata. Donc mutu nyonso kana posa ya paroli. Mais na kabelo ezaki ka makambo ye ngaka na ndinga nzambe. On a bandé la kabeloté. Ceux qui ont YouTube, comme dit, procureur, on a déjà depuis longtemps. On a déjà sur YouTube. Ici, là, qui a signé un contrat, nous sommes tous dans la mallette. Pour moi, on a TV, puis on dévoilé un contrat, nous sommes tous dans la micoloréa. Et ceux qui ont innocenté, ils ont maison vraiment botami. Merci de la vraie question. Peut-être c'est à Tony. Moi, je suis à l'intérêt. Showcase oh il y a le 17 boya ebele bola ndate que oh c'est une boîte to eza ndenge nini eza mukie eza mwa ndenge toko ekosanza biso libanda to za libanda bani boya nano to chauffer Luanda na ndenga Kibokolo club bino mo boye ba media na biso to kitato mata problème za ka mingi ya ba artiste te mais batunde balinga mabe kota. Nami benga jeune leader parce que d'abord on a un jeune peu naza leader pour et la mallette na biso tous on a 6 contrats na koko zane pembeni abendi net biso ba icône mboka o présent ligue beta point koto Jean Koto yo za novelas pour ça et si la té naza na ba relation mususu peut-être les simba kate mais bandai ko simba avant. Merci à bino tout au vous soutenir maison Kibokolo donc moi na sikabotami quoi donc merci beaucoup. Maintenant on va sur la piste donc ça na sali bon on a fini depuis boye binga na eptezo boka ke na emba na groupe à moto. Toza batu, toza na ba sentiment, toza na ba relation. Mususu simba kate, naza parfait pe mutu moko aza parfait. Le qu'on appelle producteur na ye. Azalaki kosala makambo mena kuku. Première fois abima. Ngai pe na profiter na bima première fois na ba musicien ya Kisasa. Nanzela ya Serge Tata Kibokolo. Ces musiques il faut évoluer na ba jeune
na ba papa na ba koko bango tout na liboke moko nde osala force ya musique. Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Bonsoir, bonne nuit, très chers internautes, baron, sobalandia, émission Nabiso, conseil 10, émission Vamchpala, émission Tolobela. Merci aussi à notre chaîne Angola Outma Ora, pour mon présence, il y a Choucha Lumière d'Angola, Awawa. Toza awana kasenda na retour à Rasenda toyaki ezali conférence de presse ya artiste na biso o uti na mboka Kongo na Lubumbashi na kombo ya Innocent Balume hein babi Yende Makambu, grâce toujours il y a Viena Bisso, Tata Serge Kibokolo, hein, Toye Abissonio Soba journaliste pour la conférence de presse et l'équipe toujours dans le bon. Et on a écopé ça va monter dans un grand merci toujours Nayo vraiment Serge Tata Kibokolo, la question qui toque au va poner au bien qu'on répondre. Merci Mingi na Silène ba consort na Silène ba ofreta. Merci Mingi encore à Kaskito Neto Motopamba, Kaskito Neto Motopamba, Babi Libanga, Yamakasi, Kaskito Neto Motopamba. Un grand merci encore à toi, Luzado Simba, mon papa, LNS Production. Donc, production, il y a Yoyone Makambu, production Makasi, sauf au Moni Choucha Lumière d'Angola, Aïe, présence Naye, les apprenants LNS. Il y a toujours, il y a Luzayado Simba. Merci à mon papa Chabani Record. Chabani Record et Siko Zali, de gros bisous à toi, là où tu es, et à Boss Pablo, Kilo Yangando Batombo Ralambo Boté, Nando Boté, Mlo Boté, tout ça, Awana Paolo du sang. Merci tout le monde, vraiment, image joignant avec mon réalisateur que j'aime beaucoup, bravo. Tout le monde, vraiment, image de la conférence de presse Nengenini, Outina Koleka avec Innocent Balume ici en Angola. Merci beaucoup. Il est là avec nous, Innocent Balume, l'artiste le plus entendu. Il est venu avec... Vous allez me mettre déjà. Innocent, je te mets ici. Innocent ici. Ah, au côté de la micro, nous sommes très contents de vous voir répondu beaucoup, massivement, sur cette invitation de la conférence de presse de l'artiste Innocent Balume. Comme vous le savez, à l'ordre du jour, le concert ou les showcases, allais-je dire, qu'il va devoir livrer ce samedi 17 août au Kibokolo Club. Et avec moi, messieurs et dames, nous avons aussi d'autres invités. Ici, déjà dans la salle, nous avons Maître Tanguy qui va devoir accompagner son ami pour ces shows. Et nous avons aussi l'artiste... Procureur, tout le monde le connaît au nom de DJ Procureur, Kabelo, comme ça, c'est la chanson qui fait le show ici. Nous avons aussi notre boss, Serge Tata Kibokolo, qui est avec nous. Messieurs et dames, nous avons aussi le marketeur, l'associé, ou le marketeur en fait du projet Président Lick. Avec nous, nous allons procéder bien sûr aux questions-réponses. Mais avant tout, messieurs et dames, permettez-moi d'abord de passer le micro à notre artiste, Innocent Balume. Il va devoir dire un mot à la presse. Et puis, nous allons donner la parole aussi à Serge Tata Kibokolo. Mais avant tout, je vous prie, messieurs et dames, toutes les personnes qui sont ici dans la salle, de pouvoir nous lever, dire un mot. Vous le savez que nous venons de perdre quelqu'un qui était très cher. Il a travaillé dans beaucoup d'entreprises de la place. Il a travaillé aussi avec Serge Tata Kibokolo. Et aujourd'hui, il n'est plus. C'est l'un de nous, l'un de votre DJ HK. Nous allons le rendre hommage. 1 minute de silence pour DJ HK. Nous allons nous lever. Merci. Merci beaucoup. Nous allons nous mettre. Merci vraiment. Merci, 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 merci. Voilà. À la presse. Bonsoir la famille, ça va?
Bon, avant de continuer, je profite aussi, avant de dire quelque chose, nauti koyoka ngoka siko pona perte ya moko na biso DJ Ashka. En tout cas, naeba kite depuis ne toyeboye sangwana nazaki nango na mutute nauti koyoka ngoka siko. Donc je présente en tout cas mes sincères condoléances à toute la grande famille, à l'entreprise Kiboko le club aussi. Et puis na même façon on a pu profiter na ebite so boyokaki ko biso ekutaki biso ka na aéroport ndeko na biso pe à Côte d'Ivoire DJ Arafat yepe atiki biso subitement comme ça. Donc beaucoup de respect aussi à lui ndenge yepe a inspiré ba jeune ebele neti ba génération na biso oyo pour continuer ko faire bouger Afrique. Je suis très content d'être là pour la première fois. En tout cas, Ezaï Sengomakasi, pour la première fois, Naya na Luanda, Nandenga Moussala, vraiment, Nazo remercier les boss Serge Tata Kibokolo pour l'invitation. Et puis merci à vous tous pour l'accueil. Normalement, par rapport à retard, Tozaki Nango et à vol, je ne pensais pas qu'à minuit, je pouvais retrouver tout ce monde que j'ai retrouvé à l'aéroport. En tout cas, et ça, Kinga, maman n'a bien. Et donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc Wana Ezali Malobaya Inosbi. S'il vous plaît, Nazo Salamoa Erer Mouké, il faut insister sur le nom de Inosbi parce que Yangolande Mutezala Makamou, c'est le nom en fait qui est plus connu dans le monde. Inosbi, n'est-ce pas? D'accord. Bon, avant de passer la parole à Serge Tata Kibokolo, nous avons aussi les artistes. Donc DJ Procureur va dire un mot aussi. Et puis Maître Dangui, après nous allons passer la parole à Tata Mboteka, après président du Kaoké Nangondemouana. Voilà. DJ Procureur. Bonne nuit à tout le monde. Moi c'est votre frère DJ Procureur. Bilomo Boyebi. Tout ça toujours Namatanga. Mais Yobi qui Nzamba Pesara Yepe Moto Azwaka. Toi comparé mingi mingi te mais monaki vraiment to kataki ba journée na biso na ba jeudi tout ça là qui te pour na toujours ko pe sa valeur pe comme de renazo to ça là qui na ko fana na mutuma ba tembele beaucoup à chaque soir ko perdre bezaki fort mais la vie continue toujours de to baika toujours to ngato tika boité artiste de la ramoninga na artiste car la musique yango moni et qui semaine passée tout ça qui enterrement semaine on est la vie continue to commémorer toujours mémoire naïe pour ça toujours avec katabiso. Et nous, nous avons Yangwana, Batoualina DJ Procureur, Bozang a remonté samedi où il y a Mambasika. Et puis, nous avons été au Sambela, nous avons été Bakar Yangwana. Merci vraiment la bienvenue. Voilà, c'était DJ Procureur, Maître Tanguy. Un mot. Bonne nuit. Merci Nabino, Deboye Belé. On a regardé qu'on a vu ça innocent et puis Mututu aza ebaki ka ezala ki ya ndeko na biso DJ HK o azala ki muninga ya Mututu awa tuuti perdre ye mais na minute oyo lisolo za moko parce que ndeko ke malamu biso pe to tikali to milengela tozo yamba to yambi ndeko na biso innocent nga comme artiste et puis to yamba da ba tunyo so bien donc ndenge innocent pa ye to yambi bien na Sylvain nga présenter Taïb Senga to solo déjà donc il m'a cambé bien tant manche dans des places za ngana bino bande nga obo tchaka biso ba poids donc il m'a cambé bien na bino c'est que na bi ke mukola on pe nyonso za kitoko na remercier bino tout basi kitoko mi bali kitoko ba yaya kitoko ba vie po aussi ba kola mais bazonga na ba jamike bino tuna yampi bino kitoko. Merci. D'accord, merci. Moi, Maman Opona, Maître Dangui, lui, il est toujours comme ça. Donc voilà, très comique. Tout c'est plus la ramener bon Serge Tata et puis président Ligue directement. Bonne nuit, bonne nuit. Vraiment, on a remercié Kara Batutu, Ndenge to Bandaki lundi à l'aéroport. Vous avez un peu de décalage, il y a 18h à minuit. Et bah, tu vas vendre qui pour baser l'artiste na bango. Donc je crois que la production, dans la mutakala, mende production yanga moko eza première production yanga moko yango na dosala.
Vraiment, na koyebisa bino kaka botya mwa oreille, botya misu na makambo na ye na bando sala. Mais nayebi ke na kosala yango vraiment très bien. Bozala déçu te. Bato bazobanga ya mosusu samedi kibokolo eza moke non kibokolo eza ekelata elongi mosusu samedi. Tokobongisa ba mise en place nyonso. Toza na tosengaki force nyonso ya basoda oyo boyebi bakozala mpona sécurité. Donc bobanga te boya ebele ndenge nalobi kaka. Donc nga na mingi oloba te na remercie kaka bino tout oyo bozosoutenir maison kibokolo. Donc mona sika botami quoi. Donc merci Rob. Émotion ekoti na mbokwa tondimaki te ke Serge Tata akozwa makambo lokola azwi makambo atali abi makambo ngo nazwi fo nabendaka likudi moko nde abendi ngai epuis na ndimi mpo namonaki Innocent Balome unique et le seul. Donc et surtout toyamba ye na boboto yango ezaka introduction de bandina journaliste na biso. Après tokodéveloppe baquestion to boza nango bopose leader bomona ye na age te na nzoto te mais aza leader 100% oyo tolotaka na ndoto biso bato umi na bangola. Serge Tata ayi biso ye en live. Merci tobetelaka ye maboko. Après totune baquestion botuna baquestion mpona continuité ya soirée. Merci. Poser question au Tumbulara Lissapi. DJ Couloir, le micro, passez-le à Ingénieur Bravo. Voilà, merci. La première question. Pourquoi Inos B, Babenga ko jeune leader? Deuxième question, Nangeza ke, nalandako une fois na télé, olobi ke yo yé na musique ya sika na mboka na biso. Alors que na lingi na yeba émancipation na yo na culture na biso ya Congo. Nini oyo yé na mo? Merci beaucoup. Nami benga jeune leader parce que d'abord on a un jeune peu naza leader pour na en tout cas na habité depuis boye binga na habité so boka ke na emba na groupe à moto et à part ça comme benga jeune leader wana ezaka na sens à inspirer ba jeune mususu fait que Mikolo toza na 2019 pour au fan de sa masolo na yo kolekana ba groupe o yebani c'est bien, mais il y a aussi maintenant possibilité car on a confiance na moi discipline na yo au bandelo qu'on a de 0 comme 5 de 5 au comité na 10. Donc c'est dans le cadre qu'on inspiré ba jeune mais aussi en vrai naza jeune pe naza leader et puis apport nga na lobby na même na musique na biso déjà style na esprit ya musique na nga na sala kana benga ngo Afro Congo mais nazaka nga moko honnêtement nazaka na difficulté à ko expliquer ba détail nyonso mais bino kaka boyo kaka musique na betaka siko botala soki nini asika eza na kati pona ebike bozana matoi ya bien boyo kaka na uti ko bimisa générique wa dimanche yope bino boyoka ba épices eza na kati eza générique mais boko epsanga te ke eza ba générique o boyo bomesa na koyoka. Donc bino nde boyoka bien botala nini asika eza na kati po bo comprendre que Afro Congo nini ezo apporter na musique na biso. Merci beaucoup. Kobeta showcase na boîte Kibokolo Club. Donc na format oyo ya kobeta ezaka penza rare na ya na équipe mobimba et pourtant eza na showcase. Showcase eza déjà na boîte bino mo boyebi ke boîte ezaka mingi na format nango donc ya kosala moi playback ko animer muke donc jour bokoka ke tozoya kobeta susu na espace ouvert toujours grâce à mon vieux Tata Kibokolo wana nde boko s'attendre ke na koya na équipe mobimba po na betaka pe live ndenge boyebi de botalaka. J'espère que botalaka makambo nange belé na ba YouTube to na ba chaîne na biso na ba émission na betaka live mais ndenge toyé na format showcase na Kibokolo Club tokati yango mukuse na ye na équipe en miniature quoi. Donc voilà venanga ligue de solo là. Ah, merci la vraie question. Oui, petite sœur Tony. Moi, je suis à l'intérêt. S'il te plaît, bon l'année.
mboka ezotambola na intérêt ngai moko nayebaki kobetisa miziki kaka ya biso ya bana na biso kaka na ngolawa motu mpe akendeke place oyo amoni clair atimbeli ke respect ekozala mpo na ye mwa moke ekozala mpo na ye epuis ndenge oyo petite sœur otuneli nga question omonaka ngana na passeport en tout cas nazala koluka nzela place nini nakozala bien na sentir ke musicien oyo aye aye kosala show na ye ya première fois asambwa nano te na mboka oyo nano bakritike te na mboka oyo yango na préféré na profite nano lokola mpo biso awa koboma eza lokola bonjour lokola na babomi ye te na ngongo tozokumisa ye lokola mpe producteur na ye azalaki kosala makambo me na kuku première fois abima ngai mpe na profite nabima première fois na bamusicien ya kisasa na nzela ya Serge Tataki Mokolo oyo événement ekoleka le 17 samedi oyo événement ezalaka moko na Luanda bo profiter. Merci. Je réponds au nom de Choucha Lumière d'Angola. Innocent Baloumé. Choucha Lumière d'Angola, Avakoma Angola, Azakina Congo. Choucha Lumière assistant na makamono so oyo mukil mobimba bayebi ke tabazomona Innocent bamoni bamoko tuka makama fodaka moleka ki ya superstar. Innocent na superstar ayela biso système ya mingi Michael Jackson. Parce que Innocent Baloumé, c'est l'anglais, Innocent Baloumé, mais lelo Innocent Baloumé a comme meka vraiment kolobalingala. Innocent Baloumé, bandanga na yeba Innocent Baloumé a komi kolobebele. Innocent Baloumé a komi ceux qui va y amener une émission. Pour moi, qui m'attend, tous mon Innocent, tous mon superstar. Au outil nulle part, au bimi na libumu ya superstar. Superstar, au kuta na star, maman moko ya munini. Au kuta na icon, topé. Akon et comme ça Innocent ce qui va yambi Innocent na bémission Innocent a comment na munoko moko on ngana yebi mutu oya bimi akuti ba vie akuti ba yaya il faut ami kiti ça pour yepe nzelezala tellement obimi lokola yebo yo moko wuti na parcours moko te Innocent na kotanga parce que eza bémission biso to landaka pe na niveau ya Angola awa Innocent Baloumé émission liboso ba yamba ki yo balobi sur Fali o boy Fali Poupa Innocent Baloumé ba yambi yo olobi sur Kofi Olomide olobi na Kofi mopa olobi te DJ Kofi abina kabu olasi pede DJ Kofi abina ka vient na moko DJ Kofi Olomide Innocent Baloumé pour la première question. Deuxième question na Innocent Baloumé na ngina lobela par rapport il y a style na yo olobi betaka afro ne Afro-Congo. Est-ce qu'un jour, on pensera, on s'appelle Rumba, Afro-Congo, peut-être, madame Simingi est innocent, et ça va jeune babina. Et la question. Vas-y, Kolanda Bangote. Banzemo Mingi innocent, c'est pour le jeune. Or, Banzemo Mdete Biso Awa, Moutako Korobina, Badanso Makolo, Makasti. Et c'est moi, danse, Moroton, Papa Zali, Aroyoka. Est-ce que tu penses un jour innocent à sa featuring, il y a Rumba Moko, il y a bien, oh, Batbakoyoko Sepela. Père innocent, il y a mis ça dans le bas, pardon, Molimbisa, innocent production, et ça Moko au Serge Katabom, c'est le Nandenge ya Innocent Baloumé, Nandenge tu es international. Net club de le Bézam qui est. À tes amounés, mais ce peu. Niveau sangolais au Kende, net club Bézam qui est. Et Kokokate, est-ce que Bakoki va sa production moko au Rosako, Ronzima va sa production moko par rapport au ya contrat nayo? Merci. Merci. Pesa Miko pas bravo. Voilà. Oh, Zaki, histoire, Zaki, question, mais ça tout. Merci beaucoup. Le nom c'est Choucha. Choucha Lumière. Comme on a un film, mais c'est pas. Question à l'Ibosso, Zaki. Oh, il y a le Bamingi. Il y a le deuxième. Ah, bon, ok. Il faut que la sage dans Luanda. Je vais commencer. Ndenge opposé on a ndenga histoire. Il faut que pena banda on a ndenga moi histoire. Boyebanga na 13 ans. Boyebanga na 2010 na en passant par concours na superstar.
ba o penza ba concours tango ebande pa na biso wana boyebi na impact penza ezaki wana na 2010, ça fait donc 9 ans. Les autres en 2019. Par rapport à s'exprimer dans les médias, bino mo boyebi ba médias na biso. To kitato mata problème ezalaka mingi ya ba artiste te, mais batunde balinga mabe kota. Naza jeune, boyebanga naza jeune, d'abord bandaki na mingi nazaki kobeta ba musique ya Michael Jackson. Michael Jackson c'est mon idole, je peux dire mon seul idole kutu o batu penza baebi ke fièrement na lobaka bongo pona linga ndenge ayembaka binaka perfection ezali. Et nazaki koemba bongo po ezaki na concours, il faut beta banzembo yebani ozwa ba vote. Donc ezaki carrière nangate, ezaki ba prestation nanga dans un concours qui les demandait. Ça c'est une chose. Des deux, par rapport à s'exprimer dans les médias, ezate ke na boya kamutunga penza soki otala émission nanga moko o penza na mema makambo likolo, peut-être je peux te comprendre, mais soki otala ka ba émission nanga nyoso par rapport à ba question posée, jamais nazaka mutu ba ambri. Donc nga naza parfaite, naza na ba relation mususu peut-être simba kate, mais bandai ko simba avant. Et nazaka mutute oh yo déjà boyebi bien na mibenga jeune leader souci nanga moko eza na inspiré ba jeune mususu pe basa makamu na bango baza la fière ba fandisa masolo nazaka na difficulté à kotala ndenge boyebi media na biso soki oza petit mutu nyonso alinga kaka aide oko kita oli aide oko maka nga siko na linga bongo te. C'est difficile que opposer nga ba question na ndenge ko dénigrer musala nanga ka ndenge olobia makamba barumba na mizigo ba mikolo bakobina to bakobina te to ebi Michael Jackson prêtre yo yebsanga penza mutu nyonso na taille na nyonso abina ba dansa Michael mais mokili mobimba ti lelo to mekaka mikolo na bakoko na bana to meka ba dance na ya ba thriller ba nini. Donc na côté wana penza yango na lobaka il faut que pesanga temps pour bato ba continuer ko découvrir qu'est-ce que je peux apporter na musique na biso ya Congo. Musique na biso ils ont besoin de diversité. Ezaka apo nanga moko te lelo kutu naza na esengo po chaîne moko efongoli na epa na biso wana ezofula ka musique congolaise bato ba comprendre que c'est musique na biso il faut évoluer na ba jeune na ba papa na ba koko bango tout na liboke moko nde osala force ya musique. Mais il y a une année, il y a 2 ans, ezaka 5 to 10 kombo toko mi satisfait. Luanda Angola ba beta kango ka bango. Ba beta ba Olympia ba Zenith ka bango. Ba beta partout ka bango. Lelo tozana ba Kabelo, tozana ba hite mbele zo bima. Ba jeune ba osanga na ba vie na biso. Et ça là bien kaka. Par rapport siko ya suka ezaki. Non, deuxième question ezali par rapport ya rumba, beta sur beta rumba tout ça. Wana esi na lobeli yango déjà na beta rumba. DJ Kofi, d'abord jamais na manquera vient nanga quadra respect. Déjà na beta na featuring ya makasi simba kutu na sepela nde kozonga na voix na ye wana tangu toimba na ye voix na ye ngamo na zaka fan tangu na beta. On va vous donner un litre. Maintenant on va sur la piste. Donc ça na sali bon on a fini. Donc il faut tous na motema wo fongwama musique congolaise eza ya ba congolais nyonso. Soki pe na émission moko tala ke na boya tel to na ndima tel. En fait, c'est pas ça le problème. Il faut retenir peu compte na eloko tango yoki yango e bandi wapi ezokende pe wapi. C'est causé aussi à cause de quoi nini nde eza la base. Toza batu, toza na ba sentiment, toza na ba relation. Mususu simba kate naza parfaite pe mutu moko aza parfaite. Donc par rapport à ba rumba, ba seben, na betara nyonso, na betara Afro Congo, c'est une musique mélangée. Tata aza professionnel. Aza professionnel, c'est vrai epsi bino ke o ekozala na Congo penza ya entreprise na ekozala première production na e. Mais nga pesa première production nanga awa na Luanda. Ezala ya boîte to ezala ya monene. Tant que ba condition eza respecté, makambu nyonso eza carré, c'est la même chose.
tout le monde a un artiste à danger ça là-bas. Bah ça fierté Afrique mikolo tina ba États-Unis ba Davido ba Wizkid ba to ebele ako kende production za nango ya danger mais za na boîte pour ba condition kaka eza respecté au fait nalinga te tozala mingi complexé selon ne mutu mususu pa osala bongo biso pe photo sala bo jour na koya jour vieta takibokola lobi yaka zonga betela biso bana Angola ba sepela no makasi ba sepela na Afro Congo makasi yaka siko na format live wana pe to rediscuter ba condition ya musique live toko ya to sala ngo proprement mais là pour un voyage spécifiquement déjà to beta les 17 na ba programme nanga na normal il faut na zonga kin pour na zaki déjà na semaine wana il faut na sala ba programme mususu vie déjà yebi donc et puis to bandi démarche le loté onde o ya liboso wana et connaissait ba ho et débat donc on était obligé de reporter donc au penza to yé to lobike o dato elekate il faut to beta boro pour eza penza à la demande bana Luanda donc to salango proprement bongo mais c'est pas la dernière fois ba makambo ebele à danger ko ya sima mais pona tout oyo makambo tout eza carré nanu na showcase o ya le 17 boya ebele bolanda te ki o c'est une boîte to eza ndenge nini eza mukie eza mwa ndenge toko ekosanza biso libanda toza libanda bani boya nanu to chauffer Luanda na ndenge kiboko le club la suite sera encore plus agréable quoi. Voilà donc tout administratif donc les équipes lomo wa mike oyo malheureusement il fallait payer zala ponaya les équipes penza bilo wa mike o ezaki ka muke ezaki ka ba faute ya attention donc kozala ko tirer attention na lomo kwa muke po et puis eza mboka mususu ngana nazo ta côté na biso ya Congo nazo kota na mboka na bino Angola wa ya ba portugais bele ba brigade donc il fallait penser qu'on tirer attention à moi bas détails na côté administratif comme ça makambu tout est simba mais à part ça tant kaka to sangisi makambu nyoso wana ensemble vieta tazawa makambu tout est kenango pepele tindenge tozaki na aéroport malgré que ba lukai ba retarder vol ba nini mais suka makambu tout ndenge ezaki déjà calé et simba kinango pepele voilà que vous appelez les canisiers, ya robengisa musicien mususu aya à part Innocent bi to tikalika na Innocent et la mallette na biso tozana 6 contrats là si directeur ya marketing d'ici là donc kina signé ba contrat nyoso o tozana na mallette bon mo na TV puis to dévoiler ba contrat nyoso o tozana ngo sa mikoloria et suki ka na Innocent ils ont maison vraiment ebotami donc maison ebotami na Innocent mais makambo mine eza suna sima nango ezali donc yango wana moi liboso yo yango wana oui moi liboso Innocent quoi en tout cas il y a toujours quelque chose à puiser et ponanga expérience nyoso wana esimba ponanga c'est vrai ba fan desko basala kashwa ke biso nzembo en tout cas ebinisi biso koleka boy menga personnellement banzembo nanga nyoso pona sala ba featuring ebele na presque ba artiste na biso ebele so ki peut to sala featuring te peut-être okuta na nzembo moko d'ensemble to yembeli makambo mboka donc ponanga banzembo tout par rapport à échange wana esimba grand frère nanga naza na ye awa tika ngate c'est mon frère aîné Prince Balume tozaka na ye partout et puis voilà c'est mon manager aussi alinga nimi te ko zala liboso ya caméra donc nakolinga te natia ye mal à l'aise mais aza monstre te aza na bino kutu aza kote na bino donc voilà quoi moto ayebisa oke amonanaka ye susu te nayebi te il faut atuna nano avant apanza lisolo bongo na soulevé le moment olobi ke ngai nayi koto po barespectaka ngai et puis nayi libre intérêt et lelo Kiboko le club oyo eza maison à sika na kati ya LDA Luanda premier artiste na bango babengisa eza Innocent lelo tolingi couleur ya mabe ezala te yo loko oyelaka baintérêt soki lelo peut-être déjà esalami na kati okosali réputation ya groupe ou okomaintenir kaka kozala par rapport ya ndenge place ozalaki toyebelaki yo
et les autres monde on a katia Kiboko le club. Et ma deuxième question est pas à Tata. Deuxième question dans les alliés. Par rapport à les dit à Silène, il y a question Silène a posé et la première production na yo, tout le monde a des fois. Première producteur soit le produit première mission na yé. Alors attends espace moi ya gaya. Et vous avez frus ya gobanga ke elo go sala. So tient la place moi ya monene, moi vidéo on a peut-être go sala moi rivalité à maramso comment pour au maintenir go beng ça trois artistes minene boye na bi ke DJ Procureur Beda na mboka à Markaka et puis Mesh Langue déjà puis a marqué sur ma casse sur la fierté na biso awa mais na bango misa tuana peut-être par rapport quatre artistes ok mesure préventive ni nos yeux en tant que producteur par rapport à espace nayo et puis par rapport à bateau va manquer place à Kota na Kiboko le club. Merci. Merci de la question nayo et tu as les réponses nayo. Les aboyés. Ils sont tous aux awa, à part innocent balou mende mupaya. Ils sont tous aux awa, à part innocent balou mende mupaya. Ngai na utagi, olobi o place o utagi, na utagi place mo ote. Ngai na utagi place mo ote, na utagi na ndenge na nga ya baba, na ndenge na nga ya bureau na nga ya aéroport. Mais na ndenge mboke zo tambula. Tout le monde jeune frère peut alobi que non, ngai il faut nous produire. Pour nous aller côté mobile, mais comme tu n'as que tirer le côté sauter dans un ngamoko. En tout cas, nani o na koko zane temen. A beni net piso ba icône mboka o présent lik. Beta point côté. Jean côté o yoza nouvelle pour ça et si la té. Yango na zana point. Et puis l'andimi yango parce que biso tout est ba comportement la biso doye bani. De centre azanani asungaka ndenge nini aliberaka ndenge nini toyebi donc toyebani biso tu toza awa mupaya kaka inosbi donc nga na koti epai ya tata nakozala na ye soki akwei tokwei soki akwei te akontinue tokontinue ndenge alobi baproduction eza ebele 6 déjà oyo nga nazokende kosigne na kini toye lokola ye nde patron pour mututu na vie faut avoir un patron on a pas comme un patron ils ont mal et puis patron il y a respect à se respecter yo ce qu'on a le rôle musala a le rôle la tendresse notre yébité mais au long boulot à partir de l'eau pour moi appelle le réserve la production teti makambo pe côté musu au monde refunga makaka ngai pe na kosala wana. Donc si vous attendez, vous pouvez avoir chance. Merci. On appelle Liboso comme on a écrit beaucoup le club. Donc on a bota Liboso. Tellement la ligne mingi, la pesa qui est cadeau ya première production là, il faut avoir la moi on a bota. Donc les restes de la production sur Guéa, tout le capé na place à Minene donc beaucoup c'est là quoi. Mais première production dans 5 ans ils allaient pas moi là dans moko qui beaucoup le club. Merci. Wana nayoka yango trop na mona imagine na ko manquer respecter ama sananga to kola ne to banane ba carrière ba aventure ngane na vis-à-vis mais na moni maleke ba glorieux ndombolo peut être compliqué style to ko misaki tant ça la succès en le baki isayi le naso ngaka question de gola le baki na boyki ko lande parce que naza na grand manager ba tout ba yeba to ba lekala ba trace on isayi abisenga procureur to landa ngote parce que ye pasala ki kabelo na ye somo landi kabelo bo mona kina biso eza ku bande côté vous mona donc bon baso bana ko na ba quartier ko kabelo wa be chopi pour tomber dans musique na ba mayele vous mona musique to bitonga ki banditisme te na ko ba ubaka langa batu mato kero ndinga mayele clip wana somo moni ata parce que to corrompre passer na mbwana mais biso to kala ba vie mukie mais ba fali po ba zali ba grand artiste ba zali ba faire rigola ils n'ont subi ma jeune frère nanga mazalia na musique abané de bien na liboso nanga mais tout ça ti le 2 mois tout ça la kaka bula nanga so bete c'est ma sana prince mais à côté avec côté 21e na 21e place mais nga na côté maman premier ozomona donc ezaka loko so bimi muto ko makaki ngam na pesa ki nga muto na pesa ki yo tang nzebo to beta mbalo kaka ki ba parents ngo ba bima to so nga moi na vie ba messi atano mo na kata ba vie na so ba samine no yebi
bazala toujours na ba parolier moni nzamba sala mutakoka zala te okoyebi koyoka eloko mpe pa moninga oyoki oseli mpe na ndelo na wana nazonga na eloko ozoloba na donc nyonso aka na posa yaka ya parolier mais na kabelo ezalaki kaka makambo oyo eyinoka na ndenge ya nzambe mpo na bandi na kabelo te soki na youtube okomi dj procureur mona déjà depuis longtemps nazala déjà na youtube eza na mamangola te kobule mpe na oteki etata afandisinga be mpo naza dj nabetaka na boîte nete avandi mamoki avandaka na pale nema banga na canal plus procureur na atalo 6 fois ozomona ataka na tv ya zap te okopato afo soki na afo musique te avandi ma atalanga partout ne batalanga na bafrance nde omoneki na makambo wana donc tosongaka na question nobiki makambo baparolier tozalaka na posa na bango me na kabelo eza makambo ya nzambe moto elingaki efungola baporte na mokuse na ngolo na bongo ngai nga nayebi te babengaka Jean Lorenzo nga nayebi yango te nga nakotelaka bino me bino bokotelaka ngai te eske nakosi te fo bosongisaka yosi okosa parce que eza baklasika eske nakosi moke tia mofuta tia mwamba eske nakosi wana eza babiloko ekoya nalingi naloba ke bandeko baza awa neti ye journaliste soki lelo azwa expérience na mboka oyo parce que nga mpe na contribuya ata na 5% ndeko nanga nondi ye nani dite procureur nayebi ye kala nasepelaka na mosala na ye soki lelo azoganye na mboka wana Congo epa espoir na nga eza lokumu parce que baza mpe bano batalaka agressivité mais edangi biso mpe tofo tosala masolo ozo comprendre akei mpe azokotila basali masolo nga nasepeli parce que aza ndeko na nga nabundaka nga moko bebuski kuya asi akufa ozo comprendre ntango namoni ndeko na nga kabelo ye azobeta na Congo epa na nga tosalanga mpe nangamonake bazozwa formation ya lider na bango mboka ozo comprendre ozondimanga te mais soki lelo nga naza susu te donc bandolela bokomi lider yango la kufi nde tozomona lelo Arafat et puis nosa ndenge aza boye na préparaki de eloko moko mpo na ye nayebi te soki akosepela nango eza nango lingaka na portugais bolimbisa ngai nazomema bino na animation parce que balobi ntango dangi azalaka nyonso ezalaka pepele eza teke na ye kaka naloba te fo nasekisa bino parce que tomonanaka te o dangi akimaka bato alingala te nazalaka na bino nga nayebisi bino ke nale afumbwa te naliaka babiloko eza ebele tozoprépare lokola bandeko na nga aza awa biloko ya sika babi mwasa opesi kar opesi lopango akondima okaka te okelukelo mbanda mwasi alukane kaka bitabe alukaka banana otoba na portugais yango tozoyemba ngo daso banana daso banana e na verse yaya e na verse ko na verse chéri e na verse nini ekomama na kobala ndunduti e na verse nini ekomama na kobala kokate daso banana daso banana daso shusha daso lolisa babiloko ekoya donc opesa biso kaka bitabe po bapionga kosenga merci nazoki mwa loko mo mpo bozala mwa calme moi dans sadupai zala wana dans sadupai nga namona omoni lelo biso toba misie toyebani mpe mingi soki na kose trompe te misiki mosu okozobimisa ngo osali promotion te ekeyeka na bikudu mwa 2 semaines eleka mais na bamboka mosu eza succès so kompana nga na Instagram na nga okomona banigeria na bamboka mosusu bato baobina dans sadupai awa na ngola ebetamaka nango yo nde tellement okotaka babwati ya bandeko bobengaka bangolais te oza plus na communauté congolaise ozosentir ke lokola ezobouge te mais oyo lobi eza problème te eza problème ya promotion parce que nazali mpe concentré na makambo ya famille mais yango nalobi mudasa de plano ezoya makambo ezoya babino mpe baoyo bolingaka mabanga oyo bozala bolingaka mabanga nde naza naki nzambe kala mingi te makambo ezoya ya minene ezoya na mboka nayebi so bokorespire c'est le moment bolukaka déjà badadi kikula boya na mabanga ata bave na biso parle busantu bakabaka na bango sute eza nango mpe loo te merci président Ligue répondre na suka en bref toza na bato esi ekei bato bando tambola tofungoli déjà prison tokangi prison tofungoli kaka cimetière quoi po tokundaka bato do toza na ntango okundaka bato toza so na ntango ofungola cimetière te kasho te donc oyo akoya déjà azokota déjà na cimetière
La question est que le 17 oyo, le 17 oyo, oye avance, ou bien sombela bieno avant. Tu sais que les journalistes et tout ça les a moqués. Tu sais que les années, ils ont dit première fois que yamba innocent balume. Si vous avez voyou, en tout cas, dans la COP, nous avons voyouté. Si vous avez poli, dans la COP, politesse est raté. Si vous avez poli, vous avez une boîte pour aller qu'il y a. Tout le monde a travaillé. Succès na yo et quand il monte on va foutre yo yangote. On a vraiment ça cash. Azom bon on a donc qui anima ko douter. Aya avec a betara musique. Cash. Donc yango na koloba. Ah c'est du cash quoi. Merci beaucoup. Bolandi binomoko conférence de presse nenge eleki bomoni na bande kola biso lokola maître dangi asalaki wana nde kola biso kantoria Angola awa tozaki na juge procureur bomoni nenge ni conférence de presse eleki avec Innocent Balomé et puis si plaisir nanga vraiment à ma maman chérie Francesca Bossana et puis si plaisir nanga na Jenny Maeta la fille à catalogue et à Didier Bossana et à Cynthia Maeta. Joyeux anniversaire à toi Warren et Martin et pourquoi pas abonner ma biala na pesimbote nanga na bona ma biala na pesimbote nanga na yemoko Vivienne Maeta Anto Maeta ma copine adorée et pourquoi pas Aluzaya de Simba babi production à makasi e kangi Angola okozwaye wapi mutu anazala kwa mupepe amona na kate Aluzaya de Simba ayoka na ramamona na kate et pourquoi pas à président Mounianga en direct de Paris, président Mounianga en direct de Paris, agence La Grâce, venez nombreuses ce samedi le 17, babi toya to savourer to bina na yemoko Weston Chivundu toya nazo benga bino kaski toné to motopamba ritemvama boya to bina le 17 chez Tata Kibokolo avec Innocent Balumé. Nabengi Pablo toujours dans le banc. Merci aussi à ma maman Odette à Londres. Maman Nanga Odette toujours à London. Tozana Yoma Béatrice Ndaya. On est toujours ensemble. Na pesimbote na Ige Singi Aimé de Singi. Kaski tonne to motopamba. Ah yambara choucha bien le kola yo a te motopamba. Babi yo motopamba. Si c'est Moudabantou. Merci à toi. Merci à ma consoeur Nyoso Wazalaki et à mon fils Manassé Bokonga, je te salue. Là où tu es vraiment bébé, je t'aime beaucoup. Naba oh Nyoso Balingara Choucha Lumière d'Angola. Ba oh pe Balingara toujours émission Nabino conseiller disent à mon oncle Bibi Wawa Papi Sika. Babi Boya et Belé nous a doazana na habité à Bichoucha. Yoko Zala droit il y a 10 champagne. Merci beaucoup à toi boss Louza de Simba. Abi Bichoucha ngabe na Olat Sayo. Donc Kola talanga samedi c'est boss Louza de Simba. On appelle Simbote na Joma, on appelle Simbote na Ngana de Jamba. Ndonga, je vous aime plus. Bye bye et à bravo. Merci.